Il y a 43 ans, tu es barango kala, marambo a Irsil Péchanga, pardon de Kolanga, solo. On abordir. Ça pas solo. Et marambo a Irsil Péchanga na domazé, pardon badi. Et ça qui pena mais tu es bique domazé, atika makambo. Zaka solo mama, lobana oka kubanga tizaka ya solo. Ma Frida, ma solo na to yo kango pe ezaki pe opesi mbwa boyi bakomaka tina bambila. Bakenda ko samba tina na makambo yango mais toyoka ke domaze aboya na yango na première libala ne atikaka donc toyebite soki eza bongo to mobala bakisineka mwa pipi na mungu apo abebisa dossier muninga toyebite mais biso toyebi ke domaze azasu na carré wana te en tout cas mais ezaka ya solo mais toyebi ke azasu na carré wana te après aza mutu moko fallait à comprendre des jours utina libala moko boye ekufi tango na deuxième libala fo luka ozala prudente. Mais il y a Zaki prudent, Zaki na confiance, Zaki na Zaki sûr na ye. Il y a un komi o komi bon. To pese chance na troisième tour peut-être à Ozwa Mayele parce que Zape jeune, quoi bande la vie. Troisième tour est komi belé maman. Mais mutu zoba Ozwa Mayele mbala moro bien sûr, mais ceux qui a joué déjà 2 fois. Mais erreur et ça la moi la liboso erreur. Il y a mi balé na bossa na ki mais mi sa to Ozwa Mayele mbala moro ke moi la mi sa tabota malisute na berrer wana. Papa Jaco, 3e mariage. 4e. Donc voilà, donc on a rien à l'obato PC pena ba faute belete bon. Donc conseiller azan de konabiso moi si aye baka ba place ni ocha lokolo. Mais koloba ke fallait amener ba enquête à ça la boe France nini tant que déjà na ndako mo boe kutinda ku vide ba biso ke libale kufa plus moi si on passe aux alentours té azara na France. Donc, à cause de moi, confiance déjà par rapport à ça. Donc, moi, je pense que... Maman Bash. Maman. Au moins, nani mobala domaze a kibinto bisto comprendre te maman ache masala ki live au lobby. A kende ko bala domaze libale za ki okufate. Bazala ki na relation na moi maman ba na ye. Ezale ka ndenge zala ka yo kende kuna ngana tika la koto bimisa ndako kuno comprendre maman ache masala ki live. Ouais. Bazala ki divorcer te maman nanga. Bazalaki nanu mbana kutu bakendaki même vacances papa na bango ya mikolo mama tika yaki na bana mibala mikie mama bazaki na mairie mama prudence basa ezali obala domaze na mwasi na eba bala naki officiellement na mairie na bango na Suisse après mon eka pona mama mbongo mobala kotisi mwasi bulke to divorcer officiellement na ndenge bena ya l'état to boya na yo koma français. Comme ça, on a dit que l'on a débrouillé quand on débrouillaka. Ndeba kenda na l'état, ba divorcer na l'état, l'état pena kabola bango. Moi ça c'est là qui consentement ya bango mi balé. Bango mi balé kasi ne boyo ya l'état. Boyo kadi bongo. Bayoka naki. Moi c'est quoi tikali ye moko, mobali pe ye moko. Après après neso ba combien de temps na habité ba détail wana na ngote. Mobali lisusu ya kokotisa idée ke na Suisse tala kaka boye toka tsana na ngambo ya France toke komeka kuna yo lokola moi po même ne bangunda na bango muto na muto abwa ngunda na ndenge na ete moi ça senga pe dans Suisse na bana moi ça aza Suisse na bana mobali ilo boye ba pese nationalité zate mobali aza muto ba mbeba aza muto ba problème casier judiciaire ebe ba nyongwa l'état makambo bele baboyela nation abi yo lokoza na nationalité na bana bokatisa na ngambo ya ba province ya France wana za pembe na Suisse wana bokene na ko s'installer kuna bomeka kuna et tout azali na besoin zo bandako ba crédit ba makambo ba projet kana couple nezala bino mibale boyeba niki ba couple mais na miso ya l'état ebi ke bokabwana ndeko sala mwasi akatisa na ngambo ya Suisse et na ngambo ya France a s'installa kuna me ba yaka mobali pa yaka mwasi pa yaka na bana do bakoma kwa na deux adresse ba yede net ndako papa tika na ndako na yemoko mama tikali na France na bana do ba yaka ba vacances ba weekend ka ndezalaka nde mobali nenga tikala wana ndesikwa kuma kutambola na eko linga kili ko baluka na nde bakena kutana do maze na nde ba eko lingana. Vous comprenez? Après qu'on l'accès lettre divorce comme ça na moi si il demande pas moni wanga bika que to divorce ya solo. OK ça qui j'ai moi na mobile. Voilà. Vous voyez? Donc déjà à mon déjà lettre divorce à mon pena ki azam olongi.
eza yango émission epesi biso mpe mayele mama HM biso bato toza na mabala boye soki mobala alobi na oyo po tolia mbongo leta bie tosikende kosala lokwa na leta yeba teke toza marie obima femme sel yango mona nga likambo ozala femme sel na yi moto akotinda nga yango nakobamba te eloko okabola dosela mobali po bolia ya solo mama HM ozopesa satan nzela omoni ozopesa satan nzela po bokabola pena mobali akoma sikoyo na pouvoir ya kosambwisa mwana mwasi wana ke toboyana deja toboyana mpona problème wana yango moni mpe alingaka mema domaze na mariage civil kebaki kosala mariage na leta dommage parce que mariage à l'état basali na dommage eza nango ya Congo wana ekontaka nango te ya Congo nga namona na poto ekontaka mpe mpo badivorce esenga mpo na Congo mpe basalaki te na Congo basalaki te na Congo basalaki kaka na Congo basalaki kaka coutumier na kati ya fete ya coutumier nde babengaki sango na ba 2h du matin kopambwa mariage no bakopambwa na 2h bato non mariage apamboli na 2h parce que mariage ane ezala pena eumela longtemps parce que bapamboli na butu bato balali na molili eza na lumière te mariage ezaka na flou 2h du matin heure bandoki bapungwaka en plus ikona bobengi sango ya mama bino kuna Londres bolingaka kifemme sel mingi ti non mama biso na Londres awawa kasi bafemme sel baza lisusu babandaka kolandela ebanda kopesa bango bambongo mama baza lisusu baomona na lisusu na nde bakati bambongo na nde bakati bato bandako oyo ya Londres ezaka mpona basalarie oyo baza badosa kosangana baza lisusu te bafemme sel mabale ezongi na Londres kifemme sel efutaka makasi na Londres ebandaka kofuta ebandaka efutaka te bakoma kokanga bato mama HM na biso basalele bambongo ya bafoli ya kosangana te bato basakanaki na bambongo te babénéfice basangisi ekomi kaka bénéfique moko nde tonda kozo bapesa oyo ekoma boti bana mibaleka bana na droit bénéfique ya misato ana droit eloko te nga oyo na boti ya 4 mazozwa eloko te mawa eza faux cop ya kokoza bafemme seli wana ce n'est pas bien na kotala mpe ata tosangisi badosie mama HM bakataka biso bambonga malonga te mpo kaka bamama toliki kosala te na batata toliki kaka te bima femme seli bafutaka yo comme ça oza mpe femme seli yango bongo mama HM ezaka problème na loyer ma prudence omoyiki femme seli wana ezaka kaka mpo na loyer ke bofuta loyer te leta azofutela bino loyer yango nde problème mama HM futela bino kofuta mpe kaka ndambo leta ofutelo kaka ndambo ofutelo nyonso te ezafuta mingi te ozomona obakisa mokie yango kasi mais mama HM nga na oloba nini kifemme seli bakoma osala eza baforce ya kosangana te ata eloko sikoyo oyo esali mobali ya domaze aprofita nango makasi eza bien te parce que ye moko mobali na ye moko mwasi deja ya liboso azalaki mpe prudence te azalaki mpe mayele te komo koondima eloko wana bino bobalani na mairie bokende kontima bodivorce na leta azalaki deja na matata jamais na leta nakodivorce jamais likolo bambongo mike ba 900 euros ba 600 euros ba 500 euros bokende kodivorce c'est ça mama HM omoni mbongo leta wana bafemme sali bazwaka ndeti ngabwe so na obeta pena kayu na ndako ya leta na ndako ya privé te ya leta ndako na na ofufuta ngo lokwa ndeti 850 soki olobi ke bamba bakselaka o ndambo ba opeso bénéfique yo moko so beta kayu na yo oliaka bénéfique te mobali na obeta kayu full time moi so beta full time boko gagner plus que bénéfique o bozwaka soki bolongoli mbongo na bini bofutaka ndako bosali ba dépense sa kote mpo bafutaka bana mama HM ozo gagner na omie. Ben oui, ya na bambongo mikie. Ozo gagner no mie ke bato bazela bambongo o akende ya leta bafutaka bango na job center na faut que ndako signer chaque 2 semaines. Donc on voyager, faut que ndeko yebisa bango voyage okenda kokenda biso awa job center zaka chaque 6 mois sikoyo koma 1 an sikoyo bakisa 1 an biso awa chaque 2 semaines faut que ko signer na job center. Tu soko zo voyager faut yebisa bango ozwi mbongo wapi okenda faut o justifier mbongo ano voyager ko zwi lango wapi au moins te ke vie na yo o condamné
hein bozo kabara ba vie na bino balandela liberté non na kaka na liberté te ko ba ya ko contrôler ko la ndaku ba ko sala ka suivi na ndaku ba contrôler ka ba chambre so bilemba mobile ezali ata yo moko boza ba femme seule bobanda ba ki femme seule na mwana moko mais lelo bokomi na bana 6 boza ka femme seule letango bomona ke zoba bana mpe bilongi moko mais boa ba femme seule ba yeba kana bango omwende to bota je bosala nde bazwaka bana biso makila na hôpital wana to sala kana biso erreur nde bazwaka bango makila na hôpital ba yeba ka ba groupe makila bana biso mais bazala nde bazoba te l'état zwaka ta na ye. Merci ma pouda. Allô Sylvie. Allô Sylvie. Allô Amazing Nobana. Maman Hachem, bonjour. Bonjour à tous. Maman Hachem, dans la dossier, dans une belle famille. Baye était tout. Belle famille, baye qui ont galé la biso la fois passée. Il fallait bailler à Bangon de Koutou Bataliboufo. Il fallait bailler vraiment. Bangon. On a besoin de explication. Bangon n'aime il fallait bailler à service explication. Bazaki Mbangu dans pe service explication makambo. Ya tour liboso ya bibi. Ba belle famille bazara mité mama bé. Bazara vraiment mité mama bé. Eh, ngana banda o Zélande bango. Nalbanda to bandi dossier. Malika lobike. Oui, Malika bi a travaillé na famille. Na famille, famille ba soutenir na makambo tout. Oui. Loko ba soutenir na tout il fallait baya. Il fallait baya ba bango ne ba pesa biso explication. Balinye ba kamonde tunya to lapider bango bien sûr que do mazepe azam kolo. Baninga ba serance. Ma présidence pour 8 ans, la fréquentation, vous se fréquenter, il faut se renseigner, mon bal à salara, ni, yoko toza star et le vin, occupé kotuna, nazo tuna, matière à motu tel, bon, pesanga ba renseignement, Suisse, ba Congolais, ba zarana bango, azana ba connaissance, azana ba viennaye, ba tunaye, belé, ba fandi, ba Suisse. Bamakangu na bangu to kalaka ba benga ba vie nanga baza partout baza watina ba États-Unis tina ba solo besoin na yo hein. Maman Hachem, merci nga na ozela ka belle famille na ozela ba pour la fois passer ba qui vraiment énergie nyonso. Merci ma chérie. Merci beaucoup. Puis Emma komeli biso kuna bi yeba kanga na ki femme celle ça fait 9 ans. A futa kambongo wa lelaka ti lelo lelaka. Oh, ya solo. Akanga na ki femme celle 9 ans ba futa ke mbongo. Yana ebisio bango bazala ka ba rembourser ba mbongo na nyos. Ba mbongo nyos banda ko supporter aux aki femme celle. Dernier centime. Ako kalikilango. Ce que sali 8 livres. Oh 10 000 livres ba iso chaque mois on ko futa biso boye. Pe wasu na droit bénéfique te faut que ndeko sala. Kata kombongo wana. La vraie femme seule ou bien ma bimisa papa. Ba oyo botika na femme seule bo bimisa batata. PM, on fait ça ba on tout ma case. On fout à combien par mois? Exagère, tu continues à l'état. Ah. Nefate, ngana ucho bota kutu mama Hachem. Nazaki na congé maternité à une année. Siko lokola mwana bandi crèche te ao banda na septembre ngabi nalina akotike nanu na crèche na nansui na inanete akomata na 2 ans musala nga bakangami na nga nazonga ngabi na ozonga te mwana na mukie babila nga oke bako garder place na te balongoli nga na musala sikoyo omoni mbongo o afuta batu na bite bino obenga ngoni na français mbongo o afuta ya maternité leave congé maternité. Congé maternité wana. Loko na zaki na droit nango ya ina ne fena zonga musala ba futa kingango na zongi musala te. Ba kalikile ngai. Mbongo on akozongisa. Pona zongisila bango back. Allô? Alubi ke falo stopper ça ki yango pona délai boy falo zonga musala. Na sala ke erreur fallait na zonga ta musala. OK. Fallait na songa ta musala ta 2 mois moko boy na sali sambla
après na kati lenga na zonga kite c'est ça pour na zongi ça va kateli na monta mbongo on a ko zongi ça chaque fait mba kata nga 50 livres 50 livres na zongi ça bango 2000 livres parmi mbo ba futenga na maternité monyango l'état ko yiba été. Maman, bonjour famille, bonjour. Bonjour maman PM. Bande onanga femme sel boyo kangali kamboyo ezakuti osamba te kwelanga personnellement. Na ye poto ibikande zelara mobala oui. Ozana na mboka ni déjà de na Belgique na côté flamand. Nazaki boso na Bruxelles. Ana bote mwana nga moko nazalaka femme sel. Mais tozana biso na John dezalaka. Siko tangu na yeko ya côté flamand na continent ba jila nga na mobala nga pati adresse à part. Tovanda na yo bota mwana nga mibale. Tovanda mwana nga kusite mwana mwana ka bakati nga mbonga bani lekite. Na mwana fendi mbongo lekite nga na bi makamo na bete bezema kama 2016 ngana bi mende ni mbongo lekate. Oyaki libala to yaki yo moko kutana mo bazo yaki idaki femme sendeni. Ngaba pesi nga ide tang na komi nga tang na ye na 8e na kutena jo na bwaki ngunda jo le bina nga ifu panda aba panza masolo po vivre na olanda ka bango yo okuta bango te olanda je siko tang na pandi bon e bafuta nga pe bientôt va biso kitoko sans problème to bakati nga siko na benga kamera na lilia se bafuti yo bafuti nga bonde ni tokomi le oti le 12 nga bafuti nga tabandi kosika be we bakati yo te nga bakata nga na ye ko benga siko eske bafuta mbongo. Oh oui madame tokatio zana mutu boka benga kiawa aloboza kana mobali no depo bota mwana liboso na mwana mibale boza kanda kumoko boina bodaye akuti biso sali ba démarche depuis longtemps que ko mona aden na mwana liboso na mwana mbale za même c'est-à-dire za même père soko de femme ça okuba no bota kana mobali na tenga na bisi bango non mais abondila ngabi non madame ça c'est notre procès akata appel. Maman na koma zoba na beta 2 ans ya revenir za raté yeba wana ozana na papier te ya osala musala ozana expérience te osala kele ote nana kozo ata nettoyage donc koto pe flamand et bien basique koto pe flamand lo ba néerlandais te weba ozana musala Ina soki ozana mukanda te ba futo ba mbono nyose ba femme sere ba nyose ba futa te soza mukanda te ozana centre mais soki centre pession nda kundezala ki ozana musanto ozana centre ba pession nda okenda l'état siko ba ndo futela soko lingi a sens social ba ndo kataka mbonga ndaku mbonga courant mbonga mai ba lexi libela oye tikali na ya mwana ba pesio pour vivre mais ezana ba aide musu excédent sur ezaki o kokate nzala ba banque alimentaire ezala o kezo biloko ko lia et donc chaque jeudi o kezo o ko tonda na ngoti wando kaba kutu ya musu kuto boy no ko kende ba yoko ba sasa ba yoko tikela o tikela pour visiter na ndako mama na ozaki na mukanda to zaki sans papier nazaki na mukanda na boti mwana na boso déjà belge donc nazaki mukanda automatique en fait. Na umela itele dana mukanda na mwana do bana ngabazo mukanda mais mi bale ba déclarer ka belge parce que tata za belge mama na ngana kemba na oyebisa yo dossier wana bon to basa so ba ko bamba ya ba pesa nga bana na Bruxelles ti sika na koma mama na sumba na souffra na sala boy chile on a son sambon na 89 euros chile lo na zong sarango mukole kesila na ebite mukole sila ba yebisa nga esili bakati. Maman bosala très attention. Là on a ce qu'on a comme conseil ba. L'état va na droit ça va no aden. Te yo yebite comment? Ba za droit te. Ba mona ke mo tanto kinda ko bota. To bota ka boko sa te ba fiche na biso tika la kuna. Et ce qui osana pop na l'état mtala ndelo mbongo l'état na droit tout no te l'état au solo na hôpital. Et ça l'état. Parce que osana na fraude osana ki moyibi. Na za droit te. Na rect mo te non. Parce que na za da mbongo yibi déjà. Donc bakuna ko monde automatique. Wana muto osala ADN sans basali ADN te dossier za déjà na hôpital sika ba bota parce que tana bota bwana mibale ba moni ke na eza même hôpital na bota bana ka kuna ba moni ke mono ba même tata surtout ba déclarer moi donc ba déclarer que moi na mibale est-ce que ba ko comprendre que oyo déclarer femme maman chemeza ADN te maman pem na ngina na bongisa un peu maman chema comprendre te falolo ba bien. Eza ADN basa eza que fichier en fait ya mwana po mwana na botami azwa pe nationalité ba belge donc faut papa pas déclarer exactement donc ndenge papa déclarer ki erreur basala ki abimi susuka na même papa vous comprenez mais il faut soit le ADN peut-être erreur ya maluba na ba bimi bongo
oui ntango ebimi bongo sikoyo ekangi nga sikoyo ona conseil ya bato soki oza femme sel sala effort senga article 60 article bapesaka bato ya osala ata sisi nazobalukela yo oza na balobi ne te nakoluka babengo nakoluka obvar nakoluka garderie nakotya bana ifo nasala tongisa ye soki okoti na mosala 1 an okoti na chômage bana droit su ya kwambete o te ata mobala azala wana te donc sala effort osenga mosala moko bapesa osala 1 an okoma moto ya chômage beta sete ambete ye soki ozwi obima soki ozanga oliaka mbongo osala eloko te mama okotuna ngulu okoma lokola ngai elo na ngai alobaka yango mais sikoyo esila nango nasilisa nakoki kopota koza na copain libanda vandaka ye moko mazobotana mobali wana eza problème toza femme sel koma lobaka nde balobi afundaki yo wana ya yo nde ezaka mais so bana baa pas différence avant encore tuna bana nyonso toboti papa moko aza part mais yo bana nyonso ka tata moko mundele aza zoba te yaya tovanda ensemble te me mindele basala yango nalingi tovanda ensemble te mundele aza mundele eza mboka na ye mais yo oza mutu mwindu esika moko te mais bakosenga o baditesi ya papa wana aka ye passion alimentaire ya bana aza mobali na yo parce que so boboyanaki ndeni aboti so 3e mwana mama prudence omoni bango sikoneta babelgique mashe oza na whatsapp zeya moke neti bango na babelgique na biso namona makambo na bafrance ezala un peu compliqué par rapport neti na biso wana allemagne biso wana allemagne ezala ndeni une fois so oza na mobali oza na te bana na batata moko so oza femme sel aza copain na ngai ya vrai nalingi te tovanda esika moko mpe biso awa bapapa ya bana na biso toka une fois déclaré mwana na ye baokata mbongo mbala moko automatique pension alimentaire bazelaka te bafandisa o batuna bino boyimbi tosala ngo ndeni na maboko mais siko mwana mobali hm pardon na siko mobali ana yaka te siko nga mobali kara mobali nanga zaye mpo ko des avenue après gararo kula na parking mo gratuit voiture wana elala wana yo na bikana yo ndengo lobiki bafundaki bino eza moni oui, ma voisin, ma mon a batuni, est-ce au mon affaire na mobile? Oui, mobile na yaka voiture, ma mon peut bêti me matricule la plaque. Ma mon a garara des avenirs après. Donc 4 heures, ils ont un avion à Kenango, 13 heures à y, soit la tour à 23h, ma mon yango, il y a bisa monter à Zoba. Ngaple mobile on koto na kata to soma ba shop ko soma biloko na ye bo vivre na ye en fait. Bozo kota bozo bima. Mais yo kosi le to za femme sel. Ya ba kanga yo. Ba ya contrôler ndako te. Mama ba ye mama na ngai na sukuta na betite na seka. Ba yo contrôler ndako. Ngasi kuna sibe mobile na nga na vide na kota na kata ba na cha una sambeto. Na koti na douche na longo biloko na suko loko na bosana ki na somba ki carton moko ya tonde zo ba razana ngo ezaki ya sika na Lidl. Siko policier moka fungoli placard amoni biloko atuni nga batis dizinga na biso na singa biza pareil pour na kata oyo mo singa benga na razana ngo suna kata na ba gilet e bisanga ba mbuma na razana nga ne loko azi photo akangi cheke akomi mundela bimi amoni brosse ba sapate ba cirage mibali wala na cirage abi basi balata ba talon ngabi nga alata mokase na funa cirer mokase ko cirer mokase te comme problème. Yaya bakanga ngai donc na mona leko lobate tout était évident na bomba ki biloko ba bandi sa mikembe kezalaki baye ko kende batenga so caméra na ndako so ndeni na yebate eleka 2 mois na mona assistant mususa yo kota policier mususa assistant yo kota oh madame olobaki mukulana appareil ezaki ya yo osomaki siringa bi oui anoter abi na ngabi to za betango bayaka batanga caméra soki ya biki so eloko ni ndakata ndako abo vana mobala là c'est évident oui abo vana mobala là c'est évident yaka awalala ka awaliaka vous êtes en couple donc soko contester papier en signé donc na justice na règle bang soko ndimi ngai boti ngaka na futa na ngambo na futa me bozo nyokola ngai na bandi kolela na bozo nyokola ngai na sana droit na ngai babi madame soko sana droit na signer awa na boya ko signer ngai boti kaka na futa nde na futa na nga parce que sona kenema kamanda ke pas justice ero dossier na na justice c'est débat oui na futa na nga voilà 89 euros on futa pendant combien d'années? Na yebi na contrat bani na futa ka mukole sila ba otinde na lettre ke sili. Combien totalité? Maman ezai mbongo ebele yebisanga depuis 2013.
bapesa yo déjà excédent ya balocation ya bana babakisaka tous les mois bafuta yo tous les mois bapesaka yo tous les mois oboti mwana mbonga bana mibale kuna sala 2 ans bakatanga mbonga location bana bapesaka te merci beaucoup PM to na mbandeko na tika na tante longtemps na WhatsApp. Bonjour ma chérie, tu peux parler. Bonjour maman, bonjour la bande de surtout baza en ligne. En tout cas, sujet moko vraiment pertinent. Là, c'est bela boue. Poto tu n'as pas les sola do maïs, mais tu peux apprendre et c'est bien comme ça. Là, l'ingana lobaka que makamo qui femme seule. Eza ki moyibi mo otokoma nango me esunga nango pete. Nani ndeti na mboka biso na exemple na Angleterre. Ba Nigeria ba Ghana